tobandi évangéliste na 98 amanda bamois azokende vers ba inane lelo akomi mwasi monene ayokisi biso soni te basente te aboti te atangi classe na ye mpe asilisi po tobanda ozela kaka abala abota tomona mwana ndenge akola oyo mpena aza mwana ya bolenge oyo baloba mwana jeunesse ya lisala na elise opasi 26 ans mwana wa jeunesse nazoka pasi surtout ezala ya lisala ezala mama na ye mpo mama na ye pa mama na ye mwana ka moko abota mwana mosusu mokoni mpo akokisa ajo lelo te elobi te oye moko azoba copine na ye confidente na ye associé na ye fierté na ye azolela te me kaka maloba moto ezobima na monoko nzambe akonsolaka akonsole ya lisala mpo ye mpe azokoka mpe te toyebaki ke mwana ase deplasaki du coup tozwi message ke akufi ekamwisaki biso parce alongwaki awa azalaki maladi te mais du coup toyoki ke akufi tolandi babi asalaki crise ntango nyonso toyaki na mwana bebe ajoué na film Armanda moto abandaki ojoué na film na nsima kolela paster ki oyo toleli pichu mayindu tondimaki te tope de mwana ozomona en tout cas momo oyo toza meme maloba koloba en tout cas nzambe azwaka lokumu lobi moto apesaka eza nzambe moto azwaka eza nzambe kola kumama kaka mais eza pasi mingi na motema parce que wana aza mwana na biso de tobengaki mwana ya évangéliste ntango tozobanda évangéliste ya botami aza vraiment mbula ya évangéliste mbula ya Armanda aza vraiment mwana oyo abotami ntango évangéliste ebandi donc tala baneo évangéliste esali toya kobungisa mwana ndenge wana vraiment eza pasi na motema liwa ya eza gloire tokumisaka nzambe totombola ye akutaki biso tozosambela eloko lokambola biso eza te tokoti ye toza nse ya makolo ya nkolo tindenge akei tokokontinue kosambela tokotika yesu te tokopambola nzambe tikino na suka po yayaki osala mosala na lola yaya aza na vraie qualité nzambe aza itirant de fort apréféré yaya amoniki na poto ya kobeba nde alobi te atravaille na lola yango nasengi kimia na bato nyonso Love is crazy, love is funny. Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosalakala yango ngai mpe nayebisaki baoyo batambola partout baluka badelivrance bamata na baavion bakenda partout badelivrance esimba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki badelivrance babiki bino moko botala batémoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na bablocage baporte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami nasombi dendaki bapasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas nabelaki tension makasi na yokota na YouTube nakotani na Ozana pasteur Moïse abondel mpo na bandeko le même jour nakei pa docteur nanga atali na tension nyonso esili bilo nyonso bandasalanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigner monene na nzambe Ozana ngo asali na bomoi nanga nazali na problème ya mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé aloba te na etango baye kolakisa papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigner monene na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to apepose nazwaka barégi na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigner monene na nzambe ya Ozana ngo asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazozela bino na moto nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na problème ya hémorroïde interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermique obota ezali te rhumatisme nerf sciatique
goutte, règle douloureuse, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, dépôt nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azala bomoi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirubu. Yesu na lingina tatona Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tatona bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso bisenga senga sanga lole nalemi bi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalemi bi ya bisenga senga sanga lole lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Sama fako
tishina mwati tishina nsambi wachanzelela wati tishina mwati tishina nsambi wachanzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa haleluya chiro chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nza bato kotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nza baswanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nza basambelaka sambe nazobinela azanzanga bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela sambe nazoyembela azanzanga bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu azanzanga ayoki bosenga na nga nzambaka masa ye ayoki suje na nga ye nzambalonda ye. S'il vous plaît, continuons ceci Gazalia Téléma. Sur la mission Bokanga, Père de grâce, notre Père et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de commission de sans-olio, pour l'entendre là où il est béni pour les Israéliens de Solanio. On a fait bon Israël paiement Israëlio. Car si vous était la circonstance nyonso oyo tokozongisa lokumu epai na yo yango tolingi tokokisa oyo ezali liloba na yo tika ete ebwanya yawe na biso tokoloba liboso na bandeko oyo bakoyoka elie lolemo na biso mpe entendement na moko ezala aiguise ngonga oyo tika ete ezala ngonga na kimia na bisika oyo mitema ebukani mitema ezali kosala pasi kasi na bisika na matanga yawe eza bisika oyo kolobaka malamu na ntango moto akomonaka bonzambe na yo po ete yo okokisi lisusu oyo ezali mokano na yo lelo totiki nyonso kati ya loboko na yo na kombo na Yesu mpe tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bandeko toyebi ete toza na bisika oyo ebianami matanga toza na bisika oyo bato baza kolela bitema ezosala pasi toyebi ete kati na esika oyo moto moko te akoki kokonsole na moma oyo kasi totelemi mpona kokonsole moto te totelemi mpo ete toprofite na moma oyo Zamba apesi parce qu'azali maître ya temps et circonstance tokoka koloba de sa part na oyo etali yo moto ofandea bongo soki tolobi kino na suka ko se rendre compte que tolobeli mpe totangi kombo ya ndeko ya mandat te ekamwisa bino te parce que en ce moment comme nous sommes là elle n'a même plus de souvenir. Toko s'adresser na yete mais toko s'adresser na bato bafande à vivant. Et je pense que pour naïe, je pense qu'il y a des gens qui savent oh ba yebi mingi. Oh yo bazana ba interprétation, bazana ndenge na bango ko mona makambo. Attention parce qu'il faut dire koye ba avant. Ou éviter koye ba sima.
mais lokola eza occasion epesameli nga na yo ya kozala awa, je pense que ekozala malamu yango nalingaki nasenga na bandeko nde tofandi awa ete ekozala malamu tozala reconnu to considéré comme bana na Nzambe. Bongo likambo wana tobandi déjà na koloba no etali bana na Nzambe. Je pense que okoma mwana na Nzambe ezali mosala oyo nkolo alakisi biso lolenge nini tokoki kosalela yango soki totelemi lelo awa liboso na bino. Ezala ba oyo bayebi biso, eza ba oyo bayebi biso te, mais tina eza te yo yebanga. Nalingaki nasunga yo pour que mokolo ekozala pe, parce que likambo toyeli awa ezala moto moko te akoéchappe na yango. Lobaka ka nkolo yesu azonga akuti yo vivant, mais malamu mpe akuta yo mpe oza déjà mwana na Nzambe. Ça c'est très important. Yango nde esimi motema na nga lelo pour que na s'adresse na yo. Moto abotamaka mwana na Nzambe aza te, kasi mwana na Nzambe bakomaka yango. Et pona kokoma mwana na Nzambe esengi exercice ebele te. Nalingaki comprendre que occasion oyo epesameli yo pour que lelo tangu tozolongwa awa pona okende kodepose corps parce que kodepose yango pe ozonga ndako sokomi na mwana na Nzambe. Alléluia. Est-ce que tu veux répondre? Alléluia, ça va glorifier Seigneur. Alléluia. Ok. Yango tutelemi pour que tout ça la likambo pour que tout bien na mabana na Nzambe. Mutu azape mwana na Nzambe te ata procurer loko tozobenga kimia awa yozapena kimia ya solo te oza durable te. Véritable kimia zakaka oza produit par ceux qui sont enfants de Dieu. Petolobi yango tozonge tobie ke mutu abota makamwa na Nzambe azalite. Bible zo bana biso ete il y a la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Pe okotyo reconnaître bana na Nzambe ou différencier bango pe na bana na Satan. Bongo motuna nga na bituni lelo. Na tuna ko na zo bituna nga moko kasi na zo tunela neyo. Est-ce que vraiment nengenga nazalia nazamwa na Nzambe? Quels sont les avantages ya kozala mwana na Nzambe? Avantage ya kozala mwana na Nzambe ezali eza lokwa lelo bosutobi qu'il faut bato procurer la paix. Il faut bato wana bandima que même corps oyo tozomona awa pendant que nous parlons de celle qui était notre sœur et que azali sous-souté, nous avons un témoignage. Les gens vont témoigner ici. C'est sûr, Baroloba va témoigner. Mais Toyebi qu'elle était déjà enfant de Dieu. Ok, Nenaye, Tozole la pona âge, Tozole la parce que nous sommes dans un programme, Tozole la parce que il y avait un plan, mais plan wana ezali ya yo ezali ensemble. Et ce qui est arrivé là, mutu akokaki ko changer yango azate. Lobaka nzambe yemoko azwa décision ko sala likambo mususu. Tu rappelles toi ebate asali nini, mais oyo mais na émission que tant oyo ekotoza favorable pour nous. Tant oyo ekotoza favorable pour nous. Les mots awa alionangane to dire qu'il faut tout ça par tous les moyens pour que tout l'humain na kati ici causé. Il faut que les Camerounais aient l'occasion maintenant autant favorable pour nous pour que désormais on change d'identité, on a la catégorie à bateau, on est capable de procurer la paix. On ne sait pas pourquoi on est atteint par la paix. Ça, ici quand la mission est profane, ici quand la mission est par rencontre, nous allons ici quand malade. Mais c'est qui non, le problème dans un peu mais les gens sont ça là. Monter maintenant ils ont ça la passe. Ozole la peut-être awa pour quand c'est ozole la matanga oyo yaki aussi peut-être ozole la matanga ne akala. Les amis pour ce soir peut-être pour la éviter à dire aux déception na yé. Mais à donc on a kama ina bis. Donc on a gamba ozole.
Mais je vous dis, il y a moyen de rechercher la paix et de la retrouver dans... S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez au télé? Est-ce que vous pouvez répéter ici la table à ce que ça vient là-bas, oui. Puis la Kikisa. La coupe moi dans la zone. La commune qui est là, oui, assis. Au bas de la mouton, la illégier qui est dans sa nouvelle créative. Ma camounion sur la cala. Et l'homme, et la zone, ma camoisson. Amen. Voilà, c'est pour nous. Je vais dire quelque chose, Père Seigneur, mon ami. Juste comme ça au Canada. Père. Bandeko, alléluia. ezali nga te nakoki kotelema na esika oyo na ntango oyo takotelema mpona témoigner bolamu ya Armanda. Ngai koko na ye mama ya papa na ye nazwi Armanda age ya 3 ans na bokolo eteni bakulu. Armanda mwana malamu ayebi koswana te. Armanda alingi bato mingi bato nyonso ata oswanisi Armanda komikitisa kaka vi na ye mobimika ye kaka priere na priere eloko mosusu te. Ata kaka azobundela mpasi na ye okomona butu mobandeli te pema okoyoka kaka mavi na yo lali te pema boye okende abina kokende mpo kaka nazalaka protocole ngamu napesaka paster mai ifo nakende kaka mavi omona taka okende o mavi nakokaki te bakandisinga na kiti o mavi nasalaki bien nayoki mpe mpe mekiti nango mwana oyo akufi na vie de priere namoni eloko mosusu nakomobakisa te kaka napesi nzambe merci ye apesaki biso ye mpe nzambe encourager na maman na maboko vraiment tosengi te ndeko moko na kote ya mama encourager maman ya biso na maboko s'il vous plaît. Frère naye atosana esika tozali mpona kokomisa Kongo. Alléluia. Tozopambola Nzambe mpona réalité ya malamu Nzambe afuti biso. Tozopesa Nzambe merci mpo aza mokonzi soki ete mosusu aza te. Napesi Nzambe merci pour être tellement bon, mon fouti malam, et cannabis, mon condia solo, les grands banquiers, Zambe mon nene, automne quand qui t'appelle au coup n'amboka, et en bon nazo merci, nazo tombo la yon Zambe alone, nazo peso Zambe merci, nazo tombo la yé pas au décider tout non, habite chez nous flèche ça, tout est là confesse. Zamba Zamalam, Zamba Bolingo, Iwaya Yeza gloire, Tokumisaka Nzam, Totombola Ye, Akuta Kibiso Tozo Sambela, Tokola Bisu Ezate, Tokotiye Tozo Makolo Nkolo, Tindenga Ki Toko continue ko Sambela, Tokotika Yesu Te, Tokopambola Nzambe Tikino na Suka, pour Yaya Ki Osama Moussa Lola, Yaya dans la vraie qualité, Zamba Sa Itiro Dosso, a préféré Yaya. Amani qui n'a pas à Kobeba, dans le but, à travailler dans Lola, à travailler dans Lola. Il y a mon asseni qui vient la Batunioso. Nous tomons pas d'abord dans Libakou. Il y a qui est dans Lola. Donc, on a qui vient la bonne robe, quand on continue au niveau de la bisso, pour Zanzambe. Ma félicité maman à Bosso parce que ils ont habité mon moto.
Malobana eza kombono. Est-ce que tu vas encourager maman biso na maboko? Tosengi pe ndeko mwana oyo bobanda na ye banda azala bebe ntina kimikolo na ye yango mwa liloba par rapport ya ndeko na yo alisala oyo auti kokufela mwana oyo bino moko mpe bomema tobandi évangéliste amanda bebe mpenza mwana oyo bamemaka tobandi évangéliste na 98 amanda bamwa azokende vers ba inane lelo akomi mwasi monene ayokisi biso soni te basente ye te aboti te atangi classe na ye mpe asilisi po tobanda ozela kaka abala abota atomona mwana ndenge akola oyo mpenza aza mwana ya bolenge oyo baloba mwana jeunesse ya lisala na elize lelo mwana atiki biso na bonzambe tozoloba merci po nzambe wana asalaka likambo na bonzambe na ye topeseka lokumu po ye moko alobi na bacirconstance nyonso ya mabe to ya malamu tokumisa ye tozokumisa ye me na nzoto pasi 26 ans mwana wa jeunesse nazoka pasi surtout ezala ya lisala ezala mama na ye po mama na ye pa mama na ye mwanaka moko wana abota mwana mosusu mokoni mpo akokisa age lelo te elobi te oyo moko azoloba copine na ye confidente na ye associé na ye fierté na ye azolela te me kama aloba moto ezobima na monoko nzambe akonsolaka akonsole ya lisala mpo ye mpe azokoka mpe te akonsole bango po maloba oyo tokopesa bango ya verset biblique ya mosusu baza nango déjà na motu bayebi yango mais le consolateur par excellence oyo eza Jésus-Christ de Nazareth ye moko ayeba okonsole bango na ndenge esengeli akota na profondeur ya consolation na ye okaki sango quand même ya maladi ya mwana abelaki yango nde likambo tozoloba biso depuis tozala na mandat toyebi te ke mandat abelaka pema mais balobi akomi nango juste kaka ntango azoprépare travail ya fin d'étude nde place amanda abandi asthme nde esaki me ngai mpenza na ngai nabi bakoma artificiel ana nalinga yango te mpo tokute na baka wana ebele mingi bazongaka te omoni médecine eza science exacte te lelo mosusu bakomeka epa oyo esimbi epa oyo esimbi te mais dans tout ça merci Seigneur lelo mosusu alobi eza te tokopesa faute na nani coma artificiel basoigné sikoyo ntango akozongisa ye nde azongi liso te merci. Bonjour maman. Merci beaucoup. Voilà, tout le monde pour représenter quand même Bakolo, il y a Bakondi, il y a groupe évangéliste, il y a soutenir mon conabino à faire les mois. Tout le monde mais juste question de Bissouza par rapport à Boye, il y a le sango, il y a l'Iwa Mona et comme il a bon, sango yeli biso kakandenge kakebetaka. Donc toyebaki ke moi na déplacer à se déplacer qui du coup tozi message que akufi et quand isaki biso parce que longwa ki abazaki maladie mais du coup toyoki ki akufi to landi babi asala ki crise bon comme tous les médecins a été moi toyeba de quoi il s'agit exactement mais ça passe mingi na mutema parce que wana za mwana na biso de tobenga ke mwana ya évangéliste pendant tant tozo bande évangéliste ya botami doit vraiment mbula évangéliste mbula ya Armanda doit vraiment mwana oyo abotami tango évangéliste bandi donc tala ba ne évangéliste sali to ya kobungisa mwana ndenge wana vraiment za passe na mutema yango toka kanga mutema te fallait to zala parce ya biso évangéliste peso ki monta ya jouer na mwana sika moko bon azaki nano mwana muke tango azaki mwana muke bébé to jouaki na ye mais tango akoli to jouaki na yete parce que azaki déjà na occupation mususu mais na ki bébé tango yeso na mwana bébé a joué na film Armanda mutabanda ko jouer na film conseil nini to soutien nini ko soutenir balino ko na alisala alisala na yebi ke na ocho mona ye to sali vidéo conférence kala mingi te vraiment aza abati aza vraiment aza na makasité
aza mwana liboso yebi kaka mwana liboso ndenge ezalaka alisala soko zolandanga vraiment on est ensemble zala na kimia to sepeli na ndenge mama Élysée mwana akelola alors toza na espoir que mwana ke kopema na kimia aza na kimia toza na ye ensemble ouais toza na bino ensemble tina cimetière. Merci beaucoup. Pas Goda Lobby, eza mwana moko oyo akoli abotami l'évangéliste donc au père de ye et quand tu makambo belé moni anasima kolela pasteur ki oteleli pichu mayindu tondimaki te to père de mwana en tout cas moment toza même maloba koloba en tout cas nzamba zwaka lokumbu lobi mutapesa kezan nzambe mutazwa kezan nzambe kola kuma makaka apparemment c'est comme si baliwa ngomingi mika na kati ya groupe évangéliste. Bon, en tout cas, ce que tu as dit, c'est malade. On remarque que depuis dans les pasteurs qui ont fait ils ont tembélé. Et d'ailleurs, mon papa m'a dit qu'ils ont fait tembélé. Donc, tu veux belé te bung ça bangouama. À part monde comme le biso. Donc, les 20 c'était ma maman les arabes sauté. Donc, à part m'a dit les pasteurs qui ont tika biso kala en 2004. Puis m'a dit tika biso kala mité. Donc, quand bahambi balende ba tika biso. Donc, biso pas na biso makambo ezala raté. Et surtout ma talibana. Tu es bien goté. Mais j'aime pas zakalo kumu. On va permettre qu'il y ait un mandat qui appelle Malaki la communauté. Merci. Bonjour. Naye lelo devant nous, Koloba de ce qui est un mandat pour nous. Un mandat pour nous était une sœur, automatique depuis l'enfance, Tito Kolinae. Un mandat, je ne l'ai jamais vu en train de discuter dans mon tour. Atikala jamais Kouswana. Elle a ce cœur d'amour trop extraordinaire. Respect Azalène amour, ça nous épatait nous tous. Comment nous t'appose à la bongo. C'était vraiment un exemple pour nous, surtout en termes d'amour et de respect pour les autres. Pour Azalène amour, même pour Nabato, Azalène amour était pour elle. Et au-delà de tout, Armanda était une servante de Dieu. C'est depuis longtemps qu'elle a commencé à servir Dieu, non seulement pour comprendre que ce Dieu-là était Oyo à Gardakaito, à Simba Vinae, mais c'est parce que aussi elle avait compris que ce Dieu-là est souverain et qu'à quelqu'un pour récupérer de n'importe quel moment possible. Et c'est pour cette occasion même de Toza réunis en ce moment et je rends gloire à Dieu pour ce moment. Au nom de mon église Assemblée chrétienne de Réveil, au nom de la jeunesse et en mon nom, Ange Basila, je souhaite un paix à l'âme de ma sœur Armanda. Armanda répondait au nom de Mbansoussala Armanda, né à Kinshasa certain le 12/3/1996, décédé à Tunisie le 5 janvier 2023. Fille de papa Alissa Lapaka et de maman Élysée Kiana. Étude à Mama Zoya, école secondaire Mama Kibongo, université Croix-Rouge, état civil Naye Azaki célibataire. Donc, Abota Kiti. Voilà, à présent, tu commis la étape de dépôt des arbres de fleurs. Tu le bâtis Moutoulouso. na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo
mama andoi na ngai ya bato kena yo bato salilanga Yesu 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 azala komwe komba mana yo Yesu komba ma tirubu Yesu na ningi na tachola Yesu papa na ningi na tumwe sana kapena tato na bosambe na yo Yesu yoka bosenga na nga zambaka basaye yoka shishe na nga ye zambaka na ye na bapasi na nga osabo zambe na yo na ye na kozanga na nga osabo zambe salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu undela nga Yesu soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te Sama na sopa azensamba kusala Oya kusala Sama na sopa azensamba kusala Oya kusala
monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale azosale zamba lolo azosale Sanga de, oyebi de bisika nzamba swanga. Ona sambela, yeah.
soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelaka mpona bina boye nzambe nazobindela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelele nalingi mobalo oyo nalingi mobalo oyo ayoki mosenga na nga nzambaka masa ye ayoki suje na nga ye nzamba ndonda ye onisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo onisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo bananga onisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo onisanga loboko na Samagaba Sambolwe Salilanga Yeso Salilanga Yeso Alléluia. Yesu azana bomwe. Komba mama Yesu. Komba mama. Tirobo. Yesu na Tabita Dorcas, Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oyo asungaka baofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama baza na fondation oyo baza na bana ebele, baza na bato ebele. Rentrée scolaire yango oyo bana baofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Maman Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tu kaka sana ku soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na $1 na yo na 1000 francs. Kosunga bitike batanga baza na bonne santé, bazwa eloko kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, baza na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa eleke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubaye ya Thomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa baofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfants de Dieu,
na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Benny, ça va? naye na nzili awa naza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui okende besoin oui tika sokoza na Saint-Thérèse les seuls l'unique comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si, exactement. Mais ça, ici, il y a Kubungate. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand tu 45 sakiwana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïs de mots. Il y a mon dédé. Attention ton ganayo. Moto va le boiter. Oh, ça tombe dans mon big. Il y a un gros JB service. Et ça caca on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, une aujourd'hui. Donc à longo de biso pili ya makambo et ça qui 40 jours mais au comment on a contenu les sali 6 mois. Papa Julien, il y a mis ça dans ma voici. Oh bah ça va ndeko na meki. Na meki la poto. Place il y a série il y a côté bilo. Et ça il pas y a José Baïla. Cyber service. Et ça kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Comme on a comme ici YouTube